Aux en concert, oui. En tout cas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais David, il faut ma. Vérité, zanili yo le bibo kabone na vie na ndenge ya bien. Oui. Wana za vie na yo. Oui. Patron na yo, ancien patron na yo. Oui. Au kabona sans problème. Il y a ancien patron na patron na ti le poso to kutani akabela nga toujours là. Mais ce ko po ni ko ya teke na chape vie poa. Ipodom ndenge rataki biso to abana vie. To cha vie poa. Ola number one na number one oh. Yo angata ewe Didi Stone Nike Eclipse né à l'hôpital américain. Nga maestro so totali pendant 10 ans awa so totali ba fiche ba musicien belé au mona bango to ba vandika na ba kiti ba roi ba ti ba couronne na mutu. Tala pena pendant 10 ans. Au mona ki ba musicien tout ba vai na ba kiti rouge ya ba roi ba za na ba trône na mutu. Ba za na ba couronne na mutu bango tout ba va na trône. Bango tout ba lingi ba diriger monde. Pourquoi Katela te bino Katela te na wenge simbaka vraiment te? C'est parce que bon, on ba wenge ngoza moi différent parce que wenge balinga ko admettre te que Katela te za likolo na bango. Olobini wenge balinga ko admettre te que Katela te za likolo. CNN découvre dimanche, tina jour à dimanche. Bata Katela te bobandi ko lela ke esopi bino jamais mwana wenge akobenga muto ya Katela te mwana Katela te aya mata na concert na ye. Sigo bato Katela te basaila yi soleil ni. Bato Katela te basaila yi soleil ni. Papa ngwa kata kuvu asa kuvu. Siko yo avant au mata oya ka pa petit no petit na dongo ka drawa na rouge na podium kaka na sa podium o karese ka yekiko wana abwaki susu petit na zuma futa moko bezaka muke abwaki likole yekiko wana na kuvu papa wana yo soko pangusi zuma boko na yo o pangusi zuna uili wana ozu obende ona mbunzu na yo ndenge zo mata okopesa mutu mboti te o sona mutu te ko mata tout droit mba moko soko simbi ozo tindika ndule. Spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur. Une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Maison Awatosa chez maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto ne yebite. Yaka tokisina metro. Chateau Kayau. Oh, Kayau, awa. Ah, vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la noyée bas. Ça, on a d'abord à chaque chose une métier. Ils sont mécaniques. Ils sont numéro de banni. Tama. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sur une place de côte. Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awatoza, c'est-à-dire Awatoza, le magasin Awatoza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awatoza, maman Awatoza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. On a un produit spécial, un produit Oyo, et le Moulaka, attache. Le la makambo, ma tampon, ma maman, ma bébé belé, ma maman va tamboulaka, na ba poudre, na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awatoza, Awana Château Rouge, pour na rolongola, ma tampon, ma maman, ma lutte à ma maman, au bazan a besoin, au sala la taille, on a repris ma moune. Ma maman, au bazan a besoin, il y a au sala ma forme, il y a la tolo mounene, alingi azala na sima mounene, ma ange mounene, mi pende mounene. Maman Nicole Malonga, Awatoza, déjà, vous voyez, depuis 2007, on a fait un produit, il y a qu'au grossir, on a fait 5 mollets hanches. Non, non, je m'en ai. Oh là là, et là, on va faire ma balle. Et ça, pour une balle.
Bonsoir, 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 Bato Boso Talabiso, presque Mokili Mobimba. Merci Nabatu, Batala Kabiso, na monde entier, boza tellement ébélé, na Mokili Mobimba, Bopisa Kabiso chance, ya kota la chaîne, Nabino Bolingaka, mais chaîne, Yaba Congolais, na Kataba Diaspora, Congo Révolution. Merci l'équipe technique Mobimba, Maka émission Oyo Greco, Namoni, Michel Kombe Aigle, Namoni Lissusu, David Angali, Faye, na Robosa Nayote, na Petit Nabiso, stagiaire, na Robosa Nayote. Merci Lévi, merci Lissusu, na Bandeko Nabiso, Oyo Bazota Labiso, na Mboka ya Bujumbura, na Gabon, pour la Niemito, Bandeko ya Gabon, parce que Bobinga Kinga Mingi, ke David, pourquoi Kanisa Kabiso, Bandeko ya Gabon, te Cameroun, na Robosa Nabinote. Retour, na Kati à Paris, Tozalaki, na Mubangi na tournée, où ezalaki na Mboka, ya ba pays, loko la ba Grèce, to bandaki na Grèce, après Grèce, Tokozala, na Mboka ya Chypre, Chypre du Nord, Chypre du Sud. Pour na tournage kaka yabi mission na bandeko na biso ba congolais après tokozonga Portugal après kozonga Portugal tozana voyage mo puis équipe mobimba ya Congo Révolution pour na mboka ya Brésil après bana Maroc bino rendez-vous na Coupe d'Afrique oyo kozala kan oyo kobetama na mboka ya Maroc na Casablanca pe na kati ya Rabat na Oujda na Tanger to pesi bonne chance l'équipe nationale Léopard to moni Chancel Mbemba capitaine équipe nationale retour sur l'actualité ya musique Weranson a kozala na Adidas Arena le 18 octobre Weranson kozala wana ba wenge men batu balinga ka musique Weranson somba déjà billets ba billets comme presque na suka de la Fodaza toujours na kati ya préparation tozongi lisusu vers Paris toujours Grapper Boziana na anti-choc mobimba bakozala na date ya le 23 août awa na kati ya Maribel awa na mboka ya Paris bandeko oyo balingaka misiki ya Grapper Boziana rendez-vous ezali pona le 23 tokita lisusu Aigle Fali Pupa ndeka ko pumbwa pona mboka ya Angola après Angola ndeka pumbwa lisusu pona mboka ya Bandibu Dubai mobangi na concert oyo kozala na Dubai première fois congolais a beta mobangi na concert et kozala na mboka ya Dubai oyo préparation ezo salama le 6 avril na kati ya mboka ya Bruxelles bandeko ya Bruxelles bozo yamba lisusu rendez-vous avec légende Koffi Olomide Quadra légende mboka na biso apesi rendez-vous pa ya batantine ba ser ba otu balingaka Koffi Olomide na kati la mobimba bakozala le 6 avril na mboka ya Bruxelles o équipe mobimba ya kati la baza déjà na préparation le l'autre dimanche bon dimanche à tout le monde ya maman Amida Chati place Azotala biso tokozala na mboka ya Orléans place préparation yo sezo salama ya concert ya Koffi Olomide totala côté ya Ferregola le padre azana mobangi na concert kozala na province na biso ya Congo. Voilà sur le plateau tozongi tozana animateur ex animateur munene ya Quartier Latin CNN. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon belle. Bonne santé, ça va? En tout cas santé kitoko makasi. Voilà, biso topesi yo merci parce que depuis to komi a on a Saint-Ouen, to suis chance ko yamba yote na chaîne oyo. Yo pe mo occupation ebele, moi ba concert ebele na ebike. Félicitations d'abord na concert ya lobby oyo betaki lobby na kata Paris. Bande ko baye ebele ba ser balati kitoko. Ele kaki na onde ni to ba na no lobby pour lobby to kaka sienne na nga buka salwana batu batika libanda. En tout cas, lobby le gars qui très bien et zala qui vraiment concert payanté. Et là qui juste fête ya mariage et bah penser qu'il fallait une ganaza pour une ambiance comme il fallait et na sali musala na ngi fa na sala musala bah qui très content et puis surtout la mariée hein? Donc à bini vraiment donc ti même balinga même pas na kata mais il fallait gérer le temps, il fallait le soucier la place na DJ à continuer. Je salue Mr. Call DJ donc il mutazo qui platine ti na tongo. Voilà. Biso tolala tolamuka muko mususu to komana CNN na biso na Quartier Latin. Mais batu muke na moi muku sepe balinga koyeba à part Quartier Latin parce que mouvement yo bima eza Quartier Latin. Obandaki wapi. Oyaki mbala moko longwa nda ku Quartier Latin ou bezana ba parcours mususu lekaki bande ko ba parcours. Bon pona za moi muku se na beti na version Radio de la Firenze, version X Galaxy Musica, groupe Jolino, Quartier Latin. Quartier Latin comme na Quartier Latin. Ouais. Yo moko muto kenda ki teste na Quartier Latin ou bien muto mtamema ki pa ya Quadra Koffi Olomide. Ngamo muto na teste na Quartier Latin. Donc yaki na deux master na ngai Eric Lokombe na Papi Zinga. Ba bazako préparer pour baya Quartier Latin. Alors toaki na ndako, toaki 4 na ndako. Toaki ngai donc na Massa Nabiso Moko Flori Minos ITB, il y a qui bassiste, et puis Eric Lokombe, il y a qui chanteur, et puis na Massa Mo Papi Zinga, il y a qui chanteur.
Alors papi zinga na Eric le comé bamba taro préparé au quartier latin ngana bano boulé anti-choc na Big Star. Alors à l'époque anti-choc bazaki na poto Big Star bazaki na ba pays mo Afrique ba umela yibo. Alors massa ba décidé ba bino Bazaki na Côte d'Ivoire. Je sais pas si vous avez la Côte d'Ivoire ou na Mboka ou Cameroun ou comme ça. Bama ça va décider que no timbre na yo na quartier latin et que ensemble. Alors tant bama ça va qui teste ba même pelanga mbala moko toki. Beaucoup bien na quartier latin. To comme na quartier latin, jour to komaki, tant to komaki na kutana mutali bosso na kutana kana yara Vieux Nico. Ouais, quartier latin qui na poto ba robeta ba Olympia Zénith. Et puis a ici biso abi bon bossa la ba lettre à motivation, ba lettre na bino et puis boya rotikango. Et puis tokendaki to sali lettre to tiki yango et une semaine après to moni ba to quartier te balaki na télévision pendant le baké ba mission ba rotika ba lettre ba que nous sala ba test na bango ne to yaki suko to sala ba test Na tawa no kutaki ba nani antaki ba animateur na quartier latin. Ta ngana yaki ba o bazaki na poto yaki mboshi na somono mais tant ba utaki poto ba yaki mboshi ka muto yaki somono tikala na poto. Donc mboshi muto na zoki temps na travaillé au moins pendant 2 mois je pense. Après il a rejoindre Academia à Paris et puis on a tikali na continuer boulot. Batu ba ebi ke poto ezali cimetière ba musicien. Là si ba voix ya batu bebaka place ke muta so ki ne kayu azonga travail ezalaka tellement muke na poto. Ata musicien azaki grave ezala nzambe ezala mukini. Même ba journaliste pe o mona ki azaki grave na Congo so travail kitoko mais so comme na mikila poto le quoi force à mutwana et qui t'a ramuké. Pourquoi yo voix na yebe bakate? Tikala kana voix ou yo zalaka na ngoya quartier latin wana. Parce que ils a ba discipline, ba conduite ya vie. Na si David Mombele banda yo za na poto awa. Otika no mona ngana mo te na vandi na ba eboke. Non, je ne pense pas. Donc ils a décision mo ngai na taki discipline wana, je crois le lo eko ça à peu près 20 ans. Donc secret à vous à la raming, il faut vous à un repos en fait. Vous voyez à un repos. Et puis un artiste musicien, il faut se faire rare pour garder moi loco. Ouais. Yo moko monité qui idée à kotikala na poto o sala choix bien parce que ozanano balobaka bongo soki na moto yo déjà monike ngap ma carrière comme na suko bi ba bengana. D'abord ko lungwana na quartier latin. Est-ce que lungwana na volonté na yo ou bien mona ki charge comment ki ndenge zala ke oso ko ka susu quartier latin te ko lungwana na quartier latin ils ont na volonté na ngate ils ont na ba coïncidence ya musala et senga ki na ba condition ya vie et senga ki bon il faut na ya siko na ya kuvanda na poto ngana tika na poto te David ngana yande kuvanda na poto ngana longwa pena ki sasa na e poto na vai na poto na sali ba une année demi na zongi lisu ki sasa na sali une année na ki sasa na ye lisu poto ndi na ye uvanda siko ngana ya poto 2 fois ngamo na ya poto une fois na quartier latin et puis na ya poto 2 fois ngamo kuvanda na yo ko décider que we kuvanda na poto monité que oboma carrière na yo parce que yo si la te ba congolais pe ba lemba ki ona nuté o ke belé la quartier latin ba album belé to tanga to ko ka ba voir na quartier on ese belé o travail vraiment makasi na quartier latin mais ko zo décision we kuvanda na poto tandis que na poto zo betati oyo beta na poto oyo eza kwa oyaye eza mate ko za officiel que lelo ya yo lelo monité que décision sala on a comme si au salaire mo boy ou bien osaki na besoin ya doki ozwana no mukanda bon na ina besoin fakina zo pena no doki pour permettre ngana za la l'aise na kotambola partout place na ligne et puis David ngai ngana responsable à une grande famille naza responsable ya famille munene ndo moni ngana za donc naza certes naza moi na sima batebele mais naza pena responsable munene donc na koka kité na sacrifié à l'époque mon père était encore vivant. Donc on a quoi on dit maté que pour nga zo lukavi nandi make père ngala la mien jamais ça je peux jamais le faire je peux jamais l'accepter de son vivant na lingate père nga manquer quelque chose donc il fallait que dans la vie il faut des fois il faut faire les choix et dans la vie des fois il faut faire des sacrifices donc j'avais na komaki déjà na mwana na komaki na moi vie moko boye alors il fallait na yana nukuvanda et puis génération na biso ezali lokola lelo ndenge komate ke ulongwe na mouvement moko ko sali mouvement biso génération na biso ibaki yaki nanu kofunu bida za na top succès ou ranso na za na top succès
Jiba aza na top succès, Papa Wemba aza na top succès, ou Félix Wazeko aza na top succès, Marie-Paul aza na top succès. Donc ozomona ki ba vie na biso wana bazalaki na Zaiko aza na top succès. Donc ozomona ki ba vie na biso wana bazalaki nanu vraiment. Donc pour oya o chamutu wana luka ki obeta musique na Congo, c'était pas facile. Alors pour tu ezaki le rôle moi place na biso moko boya ko se ressourcer, ya ko luko za force pour s'affirmer bien quoi. Voilà. Ogada ba relation ni na Koffi Olomide. Bonne relation. Ça reste mon vieux, ça reste un moteur d'Angaï, ça reste mon père. Donc tous aranaï toujours dans ma relation bien. Au sali combien de temps dans quartier latin? Quartier latin à côté na fin 98, petit départ d'Angaï à Souka, c'était la 2005. 2005. Ouais. On a fallu pour Palongwe? On a fallu Azali. Fali Azali. Donc Fali Azali qui na quartier latin, yo pose na quartier latin. Oui, oui, oui. Ozaki na Fali na quartier latin. Oui. Ce qui lelo ozotala monde entier ozotala, pourquoi papa nyonso, oui, papa nyonso na famille akobota bana ebele. Mais moi na moko ifo étoile ne pela. Moko kaka, nzama pona ka moko ifo epela. Tandis que baboti bino 12, emsu na ba maman pe différent, makambutu. Pourquoi yo obeti na Fali, ovani na Fali place moko? J'espère na ba répétition. Obana ozala pe trop Fali, yo po bana za trop pemi na Fali. Na ba répétition ta bo ovanda. En famille, bozana groupe moko, patron moko, Koffi Olomide. Mais lelo kota l'étoile kaka ya Fali mote peli. Tandis que Koffi Olomide abimisa bane belé ba artiste musicien et belé bino nyoso bozana kati. Tango bovanda ka bino moko ba musicien kati latin. Bolo bakanini, pourquoi makambo Fali esimba mais ya bino ezana mo ba kokoso. Bon, nakolo batek ya biso ezana mo ba kokoso parce que chacun de nous essaye de s'organiser de son côté. Donc ezali kamwa temps et puis au moni na famille ba Félix Tshisekedi bango so bazara ba Félix donc Tshisekedi té hein bango to ba président té sinon désordre de quota et après le na famille na bino ba nyonso bazara ba David Mombelete. Donc chacun à son tour chez le coiffeur ezatanaye parce que tant biso pe to bandaka makamba carrière solo o tant na betaka volte-face ekititalo na 2001 ba jeune bazalaka na nutin nazaki le sel na beta pe na binisa mokili tilelo son nange beta ratilelo. Donc voilà, et mutina mutaza na tanaye ezaka ke mutema mabende zalate to inana pété tout zala bien et puis voilà, c'est tout. Est-ce que bino le na quartier latin to lo ba ke mission na bino bien guerre na bino po bo sala ngo bien faut bo sala na wenge? Pourquoi tout ça na wenge? Pourquoi quartier latin bino quartier latin na wenge simbaka vraiment te? Parce que bon, on y ba wenge mo différent hein? Parce que wenge balinga ko admettre te que quartier latin za likolo na bango. Olobini wenge balinga ko admettre te que quartier latin za likolo. CNN découvre ma dimanche tina jour à dimanche. Oui, dimanche ba bebi sa émission te ba bebi sa ba lundi mardi mercredi dimanche ko bebi sa émission te jour nanga ya ko sala te mais na sali na ye na sala pona za clean na miso nzambe na anglais babaka clean oni zambala oyo banda patron ya chaîne oyo akendaki Dubai azongi amemela yango 12 premier fois na lata ya mais ça veut dire oza béni. Merci. Premier fois na lata yango OK la kacha mona chasse ka siko ba misu na lata ya kala comme moi na biso kataka le 26 ya bon ya tolo ba ke quartier latin ba to winge ba balinga ondima te ke quartier latin ezali kolo na bango eko sali kolo na bango nani. Bon, tout le monde maman Betty Masikini po ya zaki top succès o mongota ko boya ngolelo yebisanga tangi bani makamba ba Olympia ba Zénith ba Bercy nani abandiango. Et ça Koffi Olomide quartier latin. Merci beaucoup. Après ba tout le but que ba beta musique mabe tout le but que ba za ba musicien mabe mais ezala na mutu moko azala likolo ezala na batu musupe bazalaka on comprend. Tozaki pe na Michael Jackson ayaki king ya musique en Amérique mobimba mais cela n'empêchait pas que le ballonneur Richiba alaki ba Whitney Houston babimaki ba Boyz II Men babimaki banani babimaki ils ont toujours bongo, ça a toujours été comme ça parce que au moment David tout bétanon l'histoire tout chana nous pendant au moins 10 ans au moment que quartier latin ils ont kende ba concert dans ba pays Afrique moment tamusu na 10 ans au moment que ba clan wenge tamusu ba kendaki
Tamusomona, clan quartier latin, qui est Tamusomona, Betty, et Tamboul Tamusou 10 pays, mais moi, Tamusou clan Wenge, Tamboul Tamusou 3 pays. Vous comprenez? C'est la réalité. Mais le but est que la musique, le but est que la musique, non. Le rôle en Gamoné, la famille Bunga, la grande fanatique à Papa Chéri, Nalila et Mabé. Vous comprenez? Nalila et Mabé, façon de faire, musique, propriété, façon d'être, humilité. Il ne parle pas beaucoup, il est toujours humble, avant d'être calme. Donc voilà. Est-ce que les autres loba ndenge masolo parce que bisoto akatro libanda koyoka bato ba lobinini pari lobinini pour pari ko sakate masolo beta wana presque na ba point tout soleil vraiment sopi biso vraiment batakati la terre soleil abimi vraiment yuma na vraiment soleil vraiment mutazo formation pas V4 azo ke beta na sima ya mwana wenge donc kaka concert au soleil beta kina ndeko na Ferregola comme si bolinga bato basangana te soleil babengi c'est pas ndeko na Ferregola na Belgique kandenga mataki wana betaki batakati la terre bobandi ko lela ke esopi bino jamais mwana wenge akobenga muto ya quartier la terre mwana quartier la terre aya matana concert na Sugo, bato quartier latin, basaïla y soleil ni. Bato quartier latin, basaïla y soleil ni. Il est libre à sa l'amitié dans le yalingi. Et puis Ferregola, il fait partie de l'amitié par les cas dans quartier latin. Bâtissa déjà l'amitié morobo. C'est normal à bien que c'est le concert. Ça dérange en quoi? C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Au moni, bato balingara to sangana. Mais ceux qui sangani, c'est ça le problème. Le photo est barrelo ni to lingi en fait. Moi je trouve ça bien. Ba mise bazo kutana, ou azana concert à Bengsi Muninga, ou azana disque à Bengsi Muninga, ou azana lokubu. C'est ça. C'est ça en fait. En tant qu'artiste et musicien, au Betina quartier latin, au Betina Fali place moko, faire épée passage nae les kakiwana. Sozo ça la différence à des artistes wana Fali na faire trop chaba onde ni. Ngala cause à alibi traité. Parce que nous sommes en compétition, nous compétir. Nous avons trône de fer et nous avons karaté. Donc nous sommes en compétition. Donc nous avons jugé que c'est ni mon genre, ni mon caractère. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. Au soin ni na quartier latin. Na quartier latin, nous avons notoriété, nous avons combo à CNN. Combien d'albums na quartier latin? Là-bas, on a noté pour toi. Attentat, photo zelana attentat nano ouais attentat force de frappe et puis monde arabe 3 albums la carte d'accord to banana attentat to beko fana attentat parce que bato baso tala biso presque mukili mubimba baso compagne que tozana animateur munene CNN ya mbuka na biso mutu mususa banini musique ka lilo ayoki ni musique ka lilo ta muso compagne te nana boka biloko yo muta boka biloko ye wana to fana na attentat atato boki nini nani attentat na boki ba ndombola number 1 na Number 1 oh yo angata eiwe Didi Stone Nike Clips né à l'hôpital américain nga maestro wana tantangai na boaki yango wana na boaki ba mbolokoso mama mbario bina mbolokoso mama mbario donc voilà ba kri na boaki na tanta yango wana Tokiti le sous deuxième la force de frappe na boaki ba ayaya kokowele ayayo yayingano ayampila mosike batala donc voilà na monde arabe na boaki ba ayaya watenikisa mama watenikisa jada kingombe wapi mama ive ayaya watenikisa grâce boyimbo donc voilà na tanta na boaki na monde arabe na boaki ba kri voilà après usuka ki wana boaki na 3 albums ouais voilà oyebi keza ba album a mineno yo simba carrière ya Koffi Olomide. Ben Dieu merci c'est que naza béni yango la telinga bora pembe sika naza béni na chance. Est-ce que au gagner vie tokolo balelo ke à part poto CNN a gagné vie na musala makasi osali na 3 albums à Katelata. Bon omoni ko gagner vie ezana bandenge belé omoni biso ba congolais ta musu ko gagner vie ezaka ke non faut ba mono zana banda ko belé ba voiture belé bilambe belé marambe belé mais naza stable je manque de rien na koki na sunga ba o ebongi na sunga ba sunga nga pe na ba o ebongi pe ba sunga ngai je ne galère pas je vis bien donc pour l'instant moi ça me suffit quoi. Ozota la quartier latin lelo oyo mama si azawana na bandeko na mususu ba leki ba misusu pe ba sa ba leki na mingi
baso travail différence ni ko za la quartier la te on bozala ki na ba fali poupa aigle na oya lelo ou bien na ba soleil bino tout ba mbushi ba somono quartier la te wana na quartier la te oya lelo to so no baza awana Paris. Bon, na ko sa différence te parce que quartier la te ezala ki avant biso na zala ki te. Il y a tant on a biso na zalaki na epinde ne fonctionnaki. Il y a après biso na zate de moyen ba mode de fonctionnement ezate na iba ko yobaki o ezalaki bo o ezalaki bo o ezalaki bo. Ozaki na studio, on a préparé. Ouais. On préparer biso. On a toujours en plein studio mais on a déjà na quelques bassons où il sili déjà. Donc il faut na banda ko lancer un album Trône de fer et puis générique Trône de fer. Pourquoi titre on entend? Trône de fer parce que na sali mo analyse moko boye. So totali pendant 10 ans awa so totali ba fiche ba musicien belé au mona bango to ba vandika na ba kiti ba roi ba tie ba couronne na mutu. Tala pena pendant 10 ans. Au mona ki ba musicien tout ba vai na ba kiti rouge ya ba roi ba za na ba trône na mutu. Ba za na ba couronne na mutu. Bango tout ba vanda na trône. Bango tout ba lingi ba diriger monde. Alors nga étant que bouliste, étant que nduliste, étant que atala kwa ni macho, na bali menga bulenga. Donc mututu alingi avanda na trône. Tant on a moni pe film ya Game of Thrones nga ba trône de fer. Donc mututu alingi avanda na trône, mututu alingi a diriger batutu. Alors tikana zonon trône de fer wana siko to bana ko kabula. Na trône de fer ngo ezala ka trône pe ka mokote. Ba trône ezala belé. Siko trône na yo wana na oyo ba artiste mususu ba vandi wana eza différent. Eza différent parce que place nga na vandi na sengi yangote, na envier yangote, na convoiter yangote. Ba pesi nga ngo pesa. CNN, na luka ilo mokote, na force raté, na sala polémique na finga raté, na loba raté. Musique pe na logique etambola ka bongote ande yo solo la CNN parce que musique pe za la kapé mutazoya pe ya azoya so biso ba journaliste to yaka soko yenga pe na ye. Bon pourquoi pas bino musicien yo net moi musique nous a moi na moi logique moko eza quand même église pété quand même. Et comme likambo éducation. Éducation na musique de kodangai. Parce que yebisa musique éducation ya ça ni na musique. Musique éducation ta. Eza musique ti. Est-ce que oyebi ke na tango kala ponga na tala mo ba film ya mo tango kala mo droit ba film moko ba nini. Oyebi ke na tango oyebi ke musique na kala ça faisait partie ya éducation ya mutu. Musique. Biso ne lelo to komo zongo parce que to yiko la musique na ba sima palin. Vous comprenez? To komo zo musique le wa soki mutu moko a raté vie, il faut soit ta bête musique, toi qui musala soda. OK, ça maman erreur sur tout ça là. Musique est appelée musala où ils ont bien structuré et ils ont makambutu. Et le rôle armée c'est qui est le rôle petit deuxième chance na vie na yo. Parce que na armée ba kotangisa yo, armée ils ont makambutu au mona kana bas ngana mona soda. Armée ils ont makambutu au mona ba civil ba kanango. Armée ils ont médecine. Armée ils ont enseignement. Armée ils ont ba professeur. Armée ils ont makambutu, ils ont ba mécanicien. Armée ils ont makambutu, ils ont ba tout. Ils ont armée. Vous comprenez? Donc, tellement tout s'est mélangé, tout le monde est normal. Or, c'est normal. C'est juste ça. Les lots, tout le monde a awa. Rotala awa? Ben oui. Je viens de Bougar. Au Monina? Non, je viens de Bougar, na Mamasi. Mamasi, hein? Ouais. Bazana moubangi na concert au Zomona le 26 septembre. Oyo. Nazala na kofi olobi de lobby alobi ke na tout bien quadra est-ce que oui na quartier la te mususu bon ba ancien kala on so ba azan problème te abi za fit mututu ya quartier la te akoki ko ya awa osana place na yo abi muna mutazo ka place na yo so za animateur oui o mati zo place na yo sala musala na yo so za chanteur sala musala na drummer sala kopi na yo. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Osana concert oyo. En tout cas, je ne pense pas. Je ne pense pas. CNN. Ben, David, CNN Bolingi tolo ba vérité. Vérité zanili yo le bibo kabwane na ve na ndenge ya bien. Oui.
wana za vie na yo Oui. patron na yo ancien patron na yo Oui. bokabona sans problème Il y a ancien patron nga za patron nga ti le poso to kutani akabela nga toujours là. mais siko po ni ko ya teke na chape vie poids hippodrome ndenge rataki biso to bana vie to cha vie poids tout ça là moi symbiose mo boya bien. Au moni Bercy 2000 ils allaient rapper fête. Jour la fête ya indépendance ya Congo. Mutu nyos to défilarate. Bat musubi ba travail na palais asombi champagne naï, to asombi vin naï, to asombi bière naï, to coca naï, azo s'élever le 30 juin chez na palais. Ba soda bazo défiler. Ba politicien baza pe na mosala makambo bango bazo sala. Muta mutu na occupation naï. Ozo comprendre. Soki ezalaki ki ba musicien ba yete. Biso to yete. Là na komona ngo ke ezapena injuste. Parce que quartier latin entreprise médaille eko koyate. Médaille eko ya jamais. Tout ça la makasito to longa. Ezaka toujours bon idéologie. Et jour ango ce que ezalaki ki ba musicien ba yete bonga bomona na bato ta musuminu bolonga bondi mateke ba ko matana podium na balenga baya. C'est ça, c'est quartier latin. C'est l'entreprise, c'est l'idéologie. Donc, ngana pona ngai na mona ngona jige bon ke ba leki na biso, ba frère na biso, ba master na biso, ba oyo lelo ba zanavie na nyoso tu oyo eza koleka. Na ya mabe, na ya malamu, ba zawana. Pourquoi pas bango pe ba na kubuka fruit ya musala oyo bango ba sali. Pourquoi ka biso? Pourquoi to koza égoïste? non eza makabe égoïste eza makamuke ve azobeta Oui. ndenge ve azobeta boye oko garder pe souvenir mo boye ke na binisaka vie po yo binisa zwato zongo na buzon zona bula Bercy. Oui. Bercy za ki charge na yo. Oui. Voilà ce que tu as ve na Bercy asepela ki ne loko boye. Comment na yo na podium ya Bruxelles déjà vera mbo ayebi ke ndesiene na mati a opesa nge loko boye. O betani bandule bele ou mena Koffi Olomide. Mais ko ça la fait plaisir d'être 10 minutes. 10 minutes au kiti na o. Tant que peut betara Bercy. Somono pas à bin save pe na ba crier belé. Mboshi pas bin saravi na ba crier belé. Bivin sera papa bin saravi na ba crier belé. Jean-Louis Manzungi pas bin saravi na ba crier belé. Fayi ba on peut baya. Benga ba étouffé mat. Oyebi ke CNN sera matina ING arena aw na ko étouffé ba petit na ngai. Eza bongo. Mais na ko étouffé ba ngot. Eza CNN te ne wona ngai. David, moi je me vante pas. Ngana se vante raté. Na linga pe ko mitia ba galoté. Mais je sais qui je suis. Mais kasi yé omoni oyebi lobby. Oui. Na kati yote lobby na so na Koffi Olomide boye to vandi na ye boye. Bazane sengo moko boye. Epsinga obi omoni loko yo lobby ana. Ceux qui va salir ou ça le sous bien makasi. Et là on a proposé que ngabi pourquoi pas bansier toi kati laté parce que yo ndoza yo ko pesa vie répertoire. Que veto beta ndule boye. Azo benga ngo bien eza feti. Abengi bana netu baya. Si kasi ngape na koya na ngape conseil oui tu fais banana na nini conseil pe ko za les beta na nga na vai na nga na putu pas na public na omela na nga jina nga na otala ndule et ça soutient David tous obligé ka to matana podium tin tout ce que la baleki na biso pesa bango chance ko s'il vous plaît to pesa bango chance ndé ba pesa biso chance biso pe to pesa bango chance baleki pe ba cause appel la difficulté que mbali boso poto donc moi public wana sambo ça ya poto déjà public en eza munene eza 20 000 là il y a 20 000 oui bita on a betara Bercy na ageni na 19 ans David ah ouais le temps musu bantala kona ba yona ba mikolo na ngai par rapport à âge on a betara Bercy vous comprenez to pesa bango chance na connaissance en musique on a bivira mbazana ngo akoya na musicien moko ya hasardé bazana moi quelque chose to pesa bango chance ba reserver biso ndenge to lingi ba servir biso to pesa bango chance ceux qui viennent zotala yo caméra za nzoto na yo Koffi azotala yo maloba moko pona Koffi Olomide pona concert na beaucoup de chance en tout cas ils en a réussite totale et naibi que sold out et au salama déjà peut-être 2 semaines avant concert sold out et au salama déjà c'est les grands mots pas c'est l'Afrique. Lelo ko lo banini so mona ba problème ezo sila te so to boma moto koto moto peli koto to boma koto moto peli koto okozala na conseil moko ba pesa mukolo conseil te mais yo pesa conseil mo ezala entre na katikati entre Fally Ipupa na vena Koffi Olomide maluba na yo tango yo talaka mabe one ko wita kote nini eza kote ba bureau parce que ba bureau pe mema bat na berer ba bureau donc voilà maluba no kozani en tout cas na kozala liloba koloba na katikati wana te
tam susu o biso tozo mona o biso tozo yoka o biso tozo boule za nango bongo te. Okanisaka un jour vuma Koffi Olomide na Fally Ipupa bako sape podium mo lisusu. Moni bako ko ebimi lisusu. Qui vous dit que baso la raté? Obi? Qui vous dit que baso la raté? Qui vous dit que baso la? Qui vous dit que baso la raté? Ah, obakisi. Faut tika na wa liboso. Ya on a l'obité. Qui vous dit que baso la raté? Il faut qu'à la bongo. Te. On est à la on te biso to ebite so basolo la ko pa. Ngape na ipe na ku zala na nini na affirmation mo côté que ya ça. Mais ndenga na yebeleli mouvement. Ndenga na yebeleli idéologie. Ndenga na yebeleli idéologie biso tozo e pas vie. Et ko zala ko na boule ndengi bato ba bon la na te. Nga parce que moni ngape na en tout cas sans te mentir David ngai depuis naza concentré na makambo nga ba makambo belé na kipa ngo penate. Mais je sais que ça ce sont des trucs du jour au lendemain et évidemment c'est rien. Et ça la kondeni komona ba souvenir a minene ou ça na ngobeta de Bercy la carrière na yo ya vie na yo ozali na souvenir ya de Bercy obeta moko betia on a Koffi Olomide moko mususu obetia on a 2022 na frère na biso ya Camerounais Taek. En tout cas Zakara Keno CNN est là, elle a toujours un miroir, il y a monde, il y a musique. Et c'est ça aussi ce qui me motive. On a appelé ça, on a nos trônes de fer. Alligator, Jon Snow, le roi du Nord, roi où a convoité, a demandé, a obligé à tout vendre ça. Et puis, il a été couronné. Mais il est là. Et il travaille. Voilà. Il y a un tech na Luka Muninga. Nazaki contacté un frère nabiso congolais, comme on a échappé. Et puis après, c'est le manager et Taïk Mutabenga Kinga. Donc, on a fait ce qu'il fallait faire. Et 22 ans après, les gens, ils ont dansé comme si c'était quelques jours, quoi. Et c'est Nazaki vraiment très très content. Et en plus, il y a des publics qui sont trop jeunes. Mais pourquoi le public qui a un concert, il y a un leader, il y a un concert, on a mobimba. La sortie, on a Bercy. On a bimi leader à concert, on a mobimba. Ils ont trop dur, mais ils ont CNN. C'est la voix de l'Afrique. C'est cette voix-là, c'est la voix-là que les gens aiment. Et il y a ça toujours des moyens qu'on a préservés. Parce que CNN, c'est ça, c'est la voix. Ce que vous voyez, CNN a sauté. Et comme il faut, moi, on a perdu la mère. Groupe nous esalaka wapi pourquoi osalaka mouvement wa na poto ou bien Afrique ndenge to moni ndekona soleil wanga umeli na poto ti amonika te fona zonga Congo musique eza na Congo aki asali mouvement félicitations place asali azotala biso donc pourquoi yosalaka mouvement te za na poto eza na Afrique ba accompagner ka na poto ko sala mouvement ça demande beaucoup de moyens, ça demande vraiment beaucoup de moyens et ezalaka ka so ozu cop au bengi ba master bo sangani. Oui, on a besoin de répétition. Donc, on a master, moi, bendana. Est-ce que musique oyo faut sala yango wana ya ki obengi oyo tandis que bimina libota ya muta munene les gens le quoi Koffi Olomide ya omoni na zonga ki na début on attend bana ki missionnaire biso ke yo moko milingati yo moko muto boma carrière na yo ozanano makile zanano inspiration eza soki ba créer yango bana somba benga su mutu wana soki nganga ngo azali akufa te solola na nganga wana yebisanga ya kubenga oyaye eza ko ngande na zaboy na umeli na kopo mais na koko comme sur na niveau te ya ko lobaki na benga cameraman wa pa ya filmer émission na ngati na cameraman moko oya binga aibi style na ngai bi ke David Swati misapi bo azo senga boy soka sengi boy azo saboy mais pourquoi ko benga boy tant on peut au doki oza pe déjà mère aza ba petit baza pourquoi pas zo on est à quartier latin so monique zo simbate te quartier latin ko zonge ko comme moi pas suivi pe âge na qualité David âge donc no wela mikona baleki na biso baza wana franchement vena biso Eric tuchi era zongi wana tala âge afi wana toza na idéologie ndenge morotin tobota ma jour morotin tobota ma date morotin tobota ma père morotin mère morotin mutamtaza na boule na oui monde la musique ndenge ala ezande on a leki mo ba rozala on a lelo au peso respect mais tango ye bozo wela na musala ko manquer au respect c'est la logique. Faut que vous gardiez qui yo David. Ils ont orgueil, ils ont la prétentieux, mais ils ont la prudence. Ils ont la sagesse.
C'est ça. Vie âge nanga le na kozonga sur na quartier latin, c'est impossible. En quartier latin poto tikayo parce que osana ba préparation ya makamozo que nous préparer au sala aussi c'est générique ozoya bientôt bisoto osala wana pona kosalela yo pied promotion osala qui trouve ko bimana ba danseuse parce que 2-3 danseuses ozo la bango ndaku de ne babunda pe déjà une fois côté ama ya makele le côté ba saka ba cercle wana des danseuses ba on a qui répétition na ma campagne babunda po na yo pourquoi ça qui trop ko bimana ba danseuses tandis que patron apiki ça qui bino ke bo bimana ba danseuses te au fil le midi linga te muta bimana danseuse te ko bimana danseuse na quartier latin David ba informer au mabe na te ko bimana danseuse na quartier latin tinde na lumwa bapekisa bino pourquoi bino mo butu na raté raison nini on a désordre tu imagines moni bolingo za bizarre okozala bolinga ina orchestre patron ya orchestre zawana zuwa moko boy babo bundisi en pleine répétition ils a désordre et yango pona ko éviter ba désordre wana yo mobali luka mwasi na libanda mwasi pe luka mobali na libanda c'est ce qui est logique oregetani na quartier latin et l'autre nino ifalo sala osalate na quartier latin oui o nzamba programme ki na sala yango na sala o nzamba programme ki te na sala yango na sala te sorti à générique Isaka en tout cas c'est pour très bientôt Trône de fer c'est pour très bientôt donc Maramutu déjà fin prêt donc d'ici là au moins on a ozonga susu avec affiche et puis Maramutu na date ou que non il faut Trône de fer et bima et na do senga na bande ko bazelango vraiment na motema ya kokita asi ene na bwaki pe na ndenge faka bwaka wana nde balinga ka bwaka tozo mo eloko moko ya ko créer ya ezala yango te po bayiba te japonais ne bimite be bayiba te me bazwa tozo ka eloko mo ya ko créer ka ya bazela ka na Trône de fer makamba ko créer sikeza wana na kati ebele obwaki ka yo moko na bwaki ngamoko obimati na suka nde na lobi ke non kolala kola muka mikolo pezo pusana liyo na biso batu ezoko mapene bomengo tozela ka utakala basusu bazwa basusu pe bakelela dona vite okokana raté mutamutazana ndenge naye mutamutazana temps naye to inana te tozana mutema bolingo tozana mutema pio kibonzambe nde renye na kati na biso c'est le plus important bino bozo beta musique ya mokili mais ozo senga ke bonzambe za la kati na bino musique bozo beta ezo senga kisi ezo senga basale tonda ezo senga sacrifice ezo senga ba règle basi ko ya wana liboso sale baboka na podium ava ba tuba nokota na pot d'entrée ozo senga bonzambe za la na bino bonzambe nini ozo senga za na bino sianen bon musique allo les rapide la fille oui excuse musique allo les mais musique allo les oyo ba frère Patrice bazo beta ba Moïse Mbiye ba frère Mike Kalambai siko tant ba beta ba Zénith ba Olympia ba Bercy ba nini ezaka na paradis déjà on a parlé car mais ça différent na bino ezaka que non ba thème des années morte et ils sont là pour glorifier les très hauts notre Dieu notre créateur biso tuzana biso pe tukumisaka nzambe mais biso tukumisaka mingi biloko otozo lakisa nzambe munene naye na bikela mu ya sali na mukili na ba fe o ya sali na mukili parce que soko tangi pe na Bible ezape na ba place musu pe ba kumisa pe beauté à mwasi hein vous comprenez donc voilà ezaka ka non ba branche eza différent et biso tozo betaka musique et ate ke biso to betaka do ré mi fa sol la si do ba on ba betaka fi fa fe ra so te to betaka biso to ga la même chose donc batunde batika ko kabula makambo na puis batika ozaka toujours na ba idée wana ki soko zo beta musique il faut au mona radio moko boye il faut simba keloko moko boye il faut zala na ba singa moko boye il faut la ba condition moko boye ah non tozaka pe batu tozaka na basi tozaka na bana tozaka na bandeko tozaka pe na ni lokanga ni na zaboye donc mbana na ngai bakotaka na ndako na ngai place nyonso balingi on comprend ngana koli bongo ngana koli te père ça ça biso te ki o kokota place o te akopekisa bino ndeke no ko panza tableau te di ko bebisa radio te ko bebisa TV te biloko ezali normal o yo ko bana bana na yo
oyo nga na oloba na bana nanga o nyonso oloba na bana na ye balbum nyonso yo beti na quartier la te oyo binisi na quartier la te ezalaki ya 100 ki 600 eloko kan ndenge moninga boyete nzambe alobi apesi biso pouvoir ya kodominer sur toute chose place nyonso otie makolo na yo epesameli yo yebaka ndeni ya kosenga ye qui se joue à Carole na nini na musique ce mouvement total biso ça dépend ya mutu na croyance na ye na conception na ye yo jamais aussi mbaki sina vie na David taka ndo moninga na vandibo te qui se zaraboye te qui on qui sa kalati qui se za bugar boye mais aza muta makambu aza muta masolo c'est ça so la kinga maboko na mona ka bako za proposer kana poto na mona loko te na mona ni singa qui se on ezaki ya kalati qui sa lelo eza qui se change oui makambo ndeni comment lelo lelo comme beau garçon sans faute azama ya kate loko te ya kalezaki neti latali puta boye sala boye fata mo aneme kikomo oui kikomo ko boata mo na nzela avant animation po yo za ine loko yo za ine loko no mo boye o banda o ningisa kwa fo mata o pesi petit na yo afo mata podium o pesi petit na yo jumu sozo la kaye wana lisolo bon on a évité ça solo liso ba on a betelanga ta na préparer émission na yo babi CNN na concert tout yakini akana petit ne moko pecha na simba kaka eloko moko me ba mbalangu neti libuki ba mbalangu libuki pecha na simba ngobo OK ezaki kiko moko boye papa ngwa kata kuvu asa kuvu siko yo ava o mata oyaka pa petit no pecha na dongo ka drawa na rouge na podium kaka na sa podium o karese ka yekiko wana abwaki susu pecha na zuma futa moko bezaka muke abwaki likole yekiko wana na kuvu papa wana yo soko pangusi zuma boko na yo opangusi zuna uili wana ozu obende ona mbunzu na yo nengo zo mata okopesa mutu mboti te osona mutu te ko mata tout droit mba moko soko simbi ozo tindika ndule moko so tika somono kidiba aso comprendre te place fois boaka yo tombole loko na ye ba biloko marque wana ya ono wike parcours na yo pe ele kapie na ba kisi ya ona bike kisi ezali siko oyebi virambo bien adon ngana ya te na ebi bien te pona na kuma fana neka mikolo ngana yaka tina sala ba cérémonie wana ba parola yeke komo mafuta na mutu na pangusaka na caresser kova yeke kwango na za mafuta remba ko pointer biloko wana te ya omona te vera mo asa na loge na ye bino banani ba matali boso bani mater bino ti na lobby lokwa CNN biloko bino bosala bokoma ko wanga na yango kanisa exemple lokwa concert inter loge inter ya bino tu bozaka place moko via vandi boye bino biso tuza boye ba cuisine za wana bazo servir mona chance te hein vous comprenez on a une chance parce que okutena mutu oyo azobisa yo vérité okutena mutu CNN yo kanti mutu azotala biso na bandako tokosa batu te oyo eza chaîne monene mokili mezotala batu baloba ke 3 balbum misatu ya kofi ya minene tangelanga na non lobi attentat force de frappe monde arabe misatu oye kangavement ya vie ya kofi evandi wana yo muto bwaka na balbum misatu papa bwaka onka polele ka boyo okoti studio no bwaka ngayo David bongo siko na lobi tant to betaka tous les week-ends na jonga bato ba ya plein bazo bi oya bino oyo eza biloko no bazo la nona référence ya kala siko tant na kendaka kala no muto ebenda bato ya na lobi tant siko na kendaka partout le roi lobi na betaki na fête ya mariage na bisu donc na lingi na kata babi na nga okokata te faut continuer kasi na lobi biloko ya kala wana muto ezo sala boulot nango siko bona baboui olongwe quartier la tête déjà olongwa to suka na biso awa olongwa déjà quartier la tête salela biso loko moko ekoleka ba 3 album oyo bwaka wana mais na beta volte fast mama kititalo tuna ba ibisayo dole mutata la biso ibc na problème makisité vina na ngo wapi David naki na ngo wapi David OK naki na ngo wapi ngana vivara bizarre et aux hommes de liboso to lo balanga makambo voilà moi les gens me traitent de mystérieux je voilà. sais pas pourquoi on me traite de mystérieux c'est qui yo na baki yo moko loba na baki c'est obi plaisir na ngezanini omona longo net depuis to bana longo lité na baki ke loba yo moko loba batunde ba traitaka yo ezaka ngata je te dis les gens me traitent de mystérieux et tu sais pourquoi enfin j'ai fini par comprendre que o ezaka na kati na ngai eza makasi koleka o bango bakenda koluka oza relationné na brigade to suka on a leki na ngai tout ça na très bien brigade on a leki na nga pena ya palais moto alakisanga ko boka ba cri mona ya côté na bango
Oyo ba l'accès ou l'accès? Oh, nga na mettre nga tizot. Moi na kota ba brigade. Ouais. Donc aux UP moi tant mingi na brigade place moko? Non, brigade na zui tant na été brigade a zui kara cours par correspondance. Donc ninga banda yoka a sepela a timbre za kitoko. A zui yango a mélanger ba timbre mususu et s'allier ninga zali brigade lilo. Mais pourquoi bois que lilo na brigade bala na kaneti lelo komoko kaka? Kasi nga biso moni bana zone qui sasali ngwala barumbu to kola ensemble. Tout en na ba même école to kola ensemble. Vous comprenez? Donc c'est normal à la même timbre vocal nangai nemo penalé qui na biso petit na biso bloqué ce que mono mona même timbre vocal à CNN il y a brigade petit bloqué pas en voilà lelo so lingo noté ka moko ko zo nani na ba animateur ya lelo ya ba jeune lelo so zo ta ba leki na yo na ko sala choix te bango to ba leki na ngai so na sali choix e komi lokwa mo injustice mo na linga bango tout voilà rendez-vous to so c'est la kaka générique. Oui, Zoya. Vous avez un message pour le public. Oui, c'est la générique na CNN. En tout cas, message nangé zali karakeno. Je salue le commandant Vladimir Bissé, le commandant Vladimir Bissé, la Cameroun, le colonel Famawa, je le salue. Non, le colonel Tangana. Donc, le colonel Tangana, je le salue. Donc, et le président Famawa du Cameroun. Je salue Sorel Legourou, Igwe. Et na pesimbo tena le boss Djonga Okula et je salue Bob Djonga et puis na pesimbo tena Mama Yves na pesimbo tena Jada King Okapi na pesimbo tena baonyo so balinganga donc et ba kinga pe na lingara bangutu donc na pesimbo tena venanga papi Febe et na pesimbo tena ya Roger Mambu venanga Roger Mambu donc et batu baza mo ebele bao balinga à CNN baza mo ebele donc j'ai tout mbombo na pesimbote donc yepena c'est le boss ou que soka yena Djonga o moniki mututu a sepeli mututu pena sepeli senti que na tongo ba petit ba mais la mili qui à l'aise quoi donc voilà et je salue tout le monde na pesimbote na batutu na ba artistes tout bonne chance na ba outu baza na ba concert na bango bonne chance na vena sur le grand mopao le samedi 6 septembre na ING Arena de Bruxelles. Bonne chance na Moussala Isala Kitoko Batpassou m'a déjà babillé. C'est notre légende, c'est notre icône. Je crois il est le seul vieux ou actif na moment où donc biso tout photo apporter amour na biso envers lui. Photo pesaye amour wana à sentir vraiment que aza aimé na biso na Moussala nyonso ya saeli biso jeunesse na imobimba. Ba mélodie à Pessibiso, Biloko à Pessibiso, Naninga défendre le drapeau à Congo un peu partout. Biso tout c'est là sincère et amour wana. Il mérite ça. Les restes tout et l'année c'est des futilités, tout l'andangote. Moutam tazan la comportement naï, moutam tazan l'andeng naï vivaka. Donc voilà. Et j'ai dit à tout le monde que tous est la trône de fer. N'a beaucoup pena ya kufungama et CNN est là, Aliga est là et Bourgosepe là. Et j'ai sali Roxane, la star des rock, en direct moi à Lyon, donc tout ça voilà. Et puis je salue tout le monde et je vous aime. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci CNN ou les chaînes nayo et aux alambala soukate ou y a toujours awa deke ekobima topesa. Grand merci na Guy Malela les boss place à la biso tobo santé Chimène di Coco Mbaya ya Paris Chimène di Coco Mbaya ya Paris merci na yo Nathalie Mfula déclarant munene na kati ya Paris na ebisa kabande ko mingi bazota la biso na kati ya mikili ya poto ovanda kana poto ovanda kana États-Unis oza obligé parce que ma bemo ko comme na famille na Congo moyen ko tindela ba quelque chose c'est ça te pour mukaneza ya ko sila ou renouveler mukanda te contretemps ou tu contretemps congolais nyo za congolais zota la biso ya Brazzaville ya Kinshasa tozala na tap Saint application oyo ezabie ezosunga ba congolais tant musoza ki di ba ozo ebate ezosunga biso na nini soko télécharger na téléphone na yo
oza awa na mikili Europe to vanda kana na mikili Europe soko lingo tinda mbongo na mboka ya Congo yeba ke soko tindi 100 euros bandeko bakozwa 105 euros kaka na téléphone sans you déplacer soki otindi bandeko États-Unis d'Amérique bandeko na biso ya ba Canada ba Australie bino soko tindi $100 yeba bakozwa $110 mais condition ezali moko ndeko nanga ozotala biso code promo beta kaka mombele oyanga mombele 5 soko beti automatiquement tiens on a téléphone na yo tinda mbongo sans on se déplacer au poussa bana mboka liboso bino bolinga bo soutenir émission oyo bosa d'abord awa nan bo télécharger awa wana boko soutenir nga na musana zo sala merci l'équipe technique ya na moni Michel Kombe Aigle merci place bozo tala biso merci na bandeko news botali biso presque mokili mobimba na lobaka soki kola zongite to kutani mbala ya sima kimia na mabota na bino c'était David Mombele M6 kosi na Yuda bakiselanga likolo nango nzambe ba journaliste mikolo ndeko mo alobi okomi lisusu fils de Galilée do mwana na moto do yo nzambe na bango ye bon Jimmy Bokuli nzambe ba journaliste David Mombele nzambe apambola bino merci beaucoup kimia merci MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.